Capage TV. Capage TV. Maboko oyo ezaka objet ya destruction ya vie na mutu. Maboko oyo yozo maboko eza propre nzo maboko eza sali ya kotoboko simi mbongo mama mbongo ezindi mbongo mususu akosimba $50 ezo mata mbongo esila te musu ezo bakisama ozo comprendre eza na maboko ya multiplication na maboko ya soustraction. OK. Osimbi $500 au lieu $500 et mata dans moins d'une semaine on s'est retrouvé comme 50. On s'est retrouvé pouf ici parce que zotanga libumu eza unique magasin oye sangisaka bato bakoza la 8 bakoza la 10 ni sika moko babimi sika moko oso comprendre non papa ba na famille tokoza tobota mi 8 mais magasin moko esangisa biso nyonso tobimeli sika on eza uri libumu. OK. Oso comprendre malamu non na fini la fungola entre parenthèses mobali azui semence a pesi atie pa ya mwasi déjà mobali azana ba lien ba réclamation ya famille na bango ebundisaka ye moko nana ya magasin na bango siko azui yango a déposer pa ya nani pa ya mwasi. OK. Ya rozoma na ba sœur rebelle banda bimana mobali moko x y vine simbaka p au moins frère moko de vine comment compliqué de po bimana sœur wana x siko tango atie yango moi si pe azana ba réclamation ya famille na bango ya vie na ye écoutez na mobali et sangisi nyonso tout et misi être vivant. Maintenant être vivant na ba bim par exemple 8 en dehors il y a eloko ezo sangisa bango nyonso tout réclamation en commun bazana ba réclamation ya moko na moko eutie pa ya papa eutie pa ya mama. OK. Yango zona Bible obiete vous imposerez les mains aux malades. Mais comment maboko ochabo mutabika parce que puissance ezali. Amen. Si ko soki bazana pot ba bebi sa vie na yo. Ba bebi sa activité na bo bebi sa liboso maboko. Amen. Vous voulez louer et acheter un véhicule dans de meilleures conditions et délais? Le partenaire idéal qu'il vous faut, c'est Citycar Multiservice. Parcourez notre flotte diversifiée de véhicules de qualité, du chic citadin à l'aventurier tout-terrain. Profitez de nos services sur mesure, fret porte-à-porte Dubaï-Kinshasa et Europe-Kinshasa. Vente des pièces de rechange d'origine, bonne qualité. Retrouvez Citycar Multiservice, 6 avenue Polo Maurice, numéro 37, commune de la Gombe, Kinshasa RDC. Contact plus 243 97 77 77 902. Citycar Multiservice, une conduite innovée avec satisfaction. Grâce à BioHerbe Cacao, je me sens équilibré au travail, à la maison et c'est pour notre bien-être. Bana bazo 6 examen d'état. Calamité yango examen d'état ezali kobima. Collège décarré ensemble na King Service baza vraiment en partenariat officiel. Donc parents nyonso ya lingi mwana na ye oya revara mwana na ye akende kotanga na Canada. En tout cas, opportunité yango oya. Bon bozana moi mike bosunga bana. Ebele bosala berere boki kosomba desa c'était buna na banjela ki ça c'est kufa avant. C'est pour ça que bon botindikeli mwana voyager. Bokanyi motema 4 à 5 ans akoyi mutu munene na mboka bozui vie. King Service en partenariat avec
collège des Carrés. Collège des Carrés ezali na Canada, précisément na Montréal. Kotanga ya awa eza mabete eza penda très bien. Mais kotanga ya awa et comment na ba anomalie ebele po ba professeur be ba futa makate ba komisi bana ba tricher mingi ba mata. OK. Yango moni King Service. Otoza ne partenariat yo yebi. Kotion se to bembo se to ngi to bembuki. Préoccupation ezali kaka relevé bancaire. Soki ozali approvisionner te na compte na yo King Service à cause de la charge à partir de $50 000 pour approvisionner compte na yo. Oui, ko banda déjà ba demande sur bonksela mona banzela o ya venir na ye. Ba para mingi ba bakate bakantaka so kwazi mbongo pa bonksela mona venir ko minga ngambu. OK. O nga na kemba ki epake akemba. Te mabe. Kombo nde soko etikali yo na mwana ezalaka kombo ya soni. Soko ozwaki mwana koi na kombo etikaka soni. Pona kozwa visa d'études parce que ba visa ou prise en charge ezali sous-souté. Prise en charge ezali sous-souté pour cop wana ici et baby. Mais ce qu'on a dit, on a besoin mwana na yo azwa visa d'études, en tout cas collège des Carrés est disponible pour la barre na bino nyonso. Ba frais académique, il faut qu'on foute yango bien avant pour ozala na ba norme. Il y a collège des Carrés na King Service. Bienvenue dans Capage Télévision. Merci en tout cas na Holanda biso partout dans le monde. Ba badinganga mama Kapachou na zana bino et surtout ba dame na zana ba robe ya maputa ya kitoko. Merci na ba side na nzambi nyonso ba zana biso elongo tozo partager ba ton na biso ya Capage Télévision. Bozo prier pour na biso, bozo cha biso vraiment na mabondeli nzambe apambola bino makasi. OK, biso to lingi édification to yeba bonne parole, peut to yeba ke lobby ya mutu. Ezali Lola. Papa Enoch, maloba na mboka na. Merci beaucoup, Sœur Cynthia. Ezali, ba œuvre ya chair. Vous connaissez ce mutu atama na bonzoto parce que makamto sale mambo molimo, les œuvres spirituelles. Parce que l'apôtre Paul obéit dans Galates chapitre 2 verset 20, j'ai été crucifié avec Christ. Amen. Et si moi je vis, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit à moi. C'est-à-dire, mon taux Christ, ça veut dire que nous refléter l'image à Christ. Autant les pasteurs, vous que oui, pasteur, bien que nous ayons soutenu à vivre à mon kilomètre, ces messieurs ici reflètent les seigneurs. On répète un colo. Ce qui moto azana biloko wanate. Bible bina mukanda il y a 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16, Bible ne sait pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit. C'est-à-dire un homme de Dieu a un temple à Molimo Centre. Au Molimo Centre va na kat naye. Ce qui a azoté alinya ko takata vie privée naye, Molimo Centre a ko interpeller. OK. Vous comprenez madame? A ko interpeller. Ndeza ka bat bazaka milimu ya Satan bokitis. Soit le beloko mo pas alinga dérouter ba interpeller que nozonga. C'est-à-dire nous c'est comme ça. Ce que so moni moto. Azo sala babavour na ye. Azo sala biloko mabe. Azo escroquer. Ndengi ba ser rebelle bazo la mikolo yo na internet. Na poto escroquerie ya ba faux prophète. Na ba pasteur. Bazo escroquer bato sérieusement. Déjà ce mutu ya biso ke pono bika pesa autant déjà disqualifié yi bandeko. Toloba ndengeni. Déjà ce mutu ya biso conscience prophétique pesa autant. Pesa autant na zo mai na tindela yo. Bateka kama ite. Matthieu 10 verset 7, vous avez reçu gratuitement donné aussi gratuitement. C'est comme ça que maman moko bazana na mbete hôpital. Maman wana, maman mokolo asala kate, azana mbete hôpital, azana pour sa bik a 8 mois téléphone a bengi yo. So ko bisi atina mbong akotelema ndengeni pe akozwango wapi. Vous comprenez? Ce qui est à la maman na yo propre, oyo abota yo. Oko conditionner bongo ou continuer bongo te. Yango parmi le plus grand commandement bilobet au kolingande konayo le kolo milingi yomoko. C'est-à-dire ba pasteur o bazo la sa vie privée na bango. Bazo sala ba bavou na carte église en kolo baza ya nzambe te. OK. Oso comprendre. Non là là. Lokola sikoyo bato ba yebi makambo wana te. Ba sala confusion. Au mona koye pa inangai un vrai serviteur qui craint Dieu. Oyo atambola kana robanga zabi. Akoye pa nanga o papa, est-ce que vous avez phobie ou ça vrai? Mais à quel pas vrai, bengi vrai, pas faux, à quel pas fois bengi vrai, à pas vrai, à bengi faux. Yango wana, yango zomona, les œuvres la chair, ne sala qui na l'église, bat balbe te sur la vie privée na bango, bat basala boy, yango na retour nango, bat bazol la bescokiri, moto banda comme azarana problème, abenga pasteur, comme le ko la likelimba. To sambela, salaboué, c'est mes chers, c'est milo, sabalo, savoir-faire, boué, abika ratepe. Parce que les œuvres, la chair, yesa nakata moteur. OK.
Merci Thomas, tu continuer non bien. Tu lobby et tant où mon tour kufaka débat témoignage kili et bimaka. Et puis balobi makambu ya mutu elanda kaeti kino azali akokinde na lilita. Oh yo salaki yango ekolanda yo. Tozo mona ba tebele bazo perdre ba vie na réseaux sociaux mais témoignage vraiment ezo salaka kitoko te malgré que balobi mutu soki akufi azalaka disusu na problème na mutu te. Musa na nzambe constant on a pona yo o mona onenge pe ezalaka ni. Merci beaucoup, Sœur Cynthia. Sœur Cynthia, c'est le premier qui est mon kilio tozali. Mon kilio toza mon kilimo ko bobi le bet malheur à vous au bakolobaka bakoloba toujours bola mon abino. OK. Ça dit même dans aux abo ce montant au lingi ka ba bola mon pas tonyon surtout c'est que bien le constater. Formule l'échec. Formule les plus facile l'échec à mon tout et ça ko satisfaire mon tonyon surtout. OK. Olani madame. Ça dit soko lingo échouer na vie, formule le plus facile luka ko satisfaire mon tonyon surtout. Et ko échouer na vie yango yesu ayaki na mokili ba pito ezalaki mais akenda te azobikisa mwa moko mibale 5 6 7 mais ba pito ezalaki bato maladi ya kuba mso aleka bango na nzela ye nzambe ozo comprendre ça dit mokili oyo ngai Sœur Cynthia na sambela pona mama moko boye abenga ngai c'était d'ailleurs une sœur abenga ngai à partir ya étranger abinde zaboye balingi ba ko sala ngai opération ya kyste so kyste na appendicite comme ça ba sala ngai opération wana musala epesinga déjà temps et accordé nga temps pe epesinga mbongo moko boye déjà tout déjà ça OK alors sambela sko olia lobake sambela opération de kamalamu ya bikaka sambela nazo kanisa yo na carburant na yo pour monaki na motuka atinga carburant nga c'était à 150 $ comme ça. Merci beaucoup. Na sambeli après prière Sœur Cynthia. 2 jours après na mona mutabenga papa. Na ke na hôpital. Pour na basala nga opération, bazo kuta maladie ezali soutenir nini. No mais obenga to sambela ki nzamba zoko papa nzamba zolo kumute. Maladie nanga ezonga na nzoto nanga parce que soki ba abisoki na musala. Tant no kini bazana putba mona nini preuve ya ke basala kingai opération nazo mbongo pe na garder crédibilité sinon te ba kolongolanga na musala nobi mais to sambela ki déjà mama wana lukise wana lukelanga ba problème au comprendre certains pona lobiko bizongi selanga maladi na ngai sikoyo natali prière ina kosala pona kozongisa maladi na katanzot ne certains. Je vous dis, en tout cas, na kutana na makambo epa ser wana bi okozongi selanga maladi na ngai na nzoto. Parce que na yo yakinde pa na yo osambela opération et les cabien no bi mais il fallait loba. Moi j'ai prié. Est-ce que yo monenga ina longwa ki na Kinshasa na Nantes, andova na Nantes. Na Nantes kuna na ye na sambela pona yo obika. Nga na sambela na téléphone yenza menda bikso pavi ke etalinga ite okozongi sa maladi na ngai noté na kotina mbongo na Congo. Bah c'est le 10 émissions. Je vous dis. Nakamwe, nabi 10 émissions, 10 émissions, j'ai cette possibilité à kosala yango. Malade na ngai zonga. Vous comprenez bakaya bon. Oui. Dit mokili oyo. Tina bise nobi maman na bengai, n'explique maman na ye. Ay papa mais quand même si ko ye kuna suka perdre musala anyoko mi pona zo musala. Est-ce que vous comprenez ngali ngezali? Moi j'ai prié seulement. Zamende abikisi. Bato mingi bazako na bezo ba guérison, bazana bopité bede malade yo bazoko fanango mais ye elimwe. Ake no hôpital kuna sika sala ki opération et sika kende ko sala examen babi tozomona sous maladie ça dit ba kaya bongo na mokilio tozali Bible bina mukanda Matthieu chapitre 10 verset 36 l'homme aura pour son ennemi les gens de sa propre famille kaka ba ton entourage na yo wana ola na malade kaka ba ton entourage na yo bangonde Nazaraki la fois mokolo moko boye na kiti mama moko boye balemi balé na kiti bongo na mutuka la fois passée ba comme des stono kende badara ko sambela so na nzela viki ambute zaki makasi na toko l'équipe de modom na sungi bango na transport bo mata ofeli ba mati wana papa est-ce que vite kitate pona kidnapping na bi ngana kidnapping na kene wapi ngamo kunoza yeso kidnapping apesa ngata mbongo azongi sangana moki so ngana kidnapping c'est baby ndo kende ndena nzela bandelo ba vraiment matanga ngo azolela te bambeta masolo hala te mobali en kutu pas aki yuma bazo tonga moi ça ko feli mobali na matango ba uti
Ça les bande ko ningana te. Ça les que vandi kimia pona ye lokoso mbongo boy. Je dis oh botongi mutu na bomoy. Ti moto akufi. C'est ça. Bozo tonga ye toujours. Yango ndeko kala keba. Bozo comprendre ça. Papa. Bazo tonga na mutu asani ni akufa. Nabi me bato baza normal te. Non maman. Webi mutu bo mutame bino. O mwana ngabi te na za mwana te. Na za musala nzambe. Mutu koyo nzambe na pesanga ya. Bozo tonga na mowei na mutu koyo. Mama désolé bokita. Oh papa nabi bokita. Non mais mine soti nazo kota côté mususu bokita. Na kite bango. Mukilo eza bongo. C'est pourquoi yo muto vifo na kata mukili sala mingi keba. Holanda. Ngana yamba mama moko boye. Mama Anastasie na tanko kombo na ye na pesi mbote abika déjà. Mama wana bengai na ndako na ye na lemba salongawa na station. Abengai na ke na vandi. Mama anyo na moni na étagère na ye tala ba Bible belé. Ay papa na bengi osambela pona ndako na ngai. Ndako kimiza la kate. Mobile na ngai biso koto église bazobundisa biso alobi le bloc belé. Na vandi. Mbani pa ito vai ne wana a servi biso secret. So ta service secret. Na simbi vert yango na mela ka solo ko pa batote. Même pas kolia la ka. Ah, mabe hein. Te za mabe. Faut éviter. Biso batapilia lia. Lokoso. Na simbi yango na osambela pono koma. Natika lokoso. Zoto na yo comme invisible, intouchable. Ata olie ko simbi loko ebulisa. Amen. Et ça bon. Dès que na simbi na mona sikoyo vert. On dirait bati des coca mais na mona rouge. Makila ko na kiti si vert. Na simbi lisusu makila na zongi si vert. Nde sikoyo papa na bi oh prophète avant que soif. Oso melate. Na simbi lisusu makila ya makila maboye na kati ya vert na zongi si. Oh papa. Makam na zomo na oyo. Yo pozomo na yango. Pa yo zomela na petit nyoso to. Mais nga na zomo na makila bi oh prophète. Makila o ndenga pe na monaka. Eza makila Yesu na mena mena mona ngola mela bongo na mona makila Yesu. Na bite ya makila Yesu te. Na bengi mama na zomo na makila na kati ya vert. Abi meza le sang de Jésus le sang de Jésus te. Na telemi na sali prière miso ko fungama déjà terminé ko kanga miso te ba ko beta pibota okei. Je vous dis terrible. J'ai vu dire na pesi mbote na bataille délivrance ba chargeur de délivrance na pesi mo na ba intercesseur conseil gratuit terrain de délivrance ko kanga misute. Je vous dis miso fungama OK ba obeta li kofi ko zona molimo te ko zona nzoto ko sala sous prière ta ko sala te. Je vous dis nous bisayo nga une église na zali ya général juste au kam na chargé à délivrance na kambaka tout un département de délivrance na yebi makam na zulu ba oyo yango parce que hier azamutu munene musanza moko za betza makasi ko peso charge wana ezali panango bate. C'est ça. Na pesi mbote na évangile sur le camp bisika zali ana voyage na fonsali prière moko ya courte ba pesi ngai offrande na jipo offrande yango ya ndenge ya keba na ju enveloppe wana nango tina comme l'église avant na fongo na sambeli pona ngono bia ta poisson tani elongo parce que mondo eza monoko terrible mabe makasi eleki quelques jours noki téléphone ngé sonné papa on a besoin pas prophète yaka na bité problème eza non nini parce que dès que nzamba l'action danger bilobete un long prudent lorsqu'il voit les mains de loin il se cache. Vous comprendre. Dès que nzamba l'action danger que muto aza moto mabe koyaka ngulu ndo bande koyate. OK. Na bengi no bidi kambu nini? Abi mama na yo azokufa. Na bo meno hôpital. Na komi na hôpital ndazuluba. Alobi nazwa kindoki depuis âge ya 8 ans. Mais maman wana za dia connaisse ya église moko nzame malamu ke na pesi mbote. 8 ans, 8 ans. Depuis 8 ans, servante mais ndoki. Ate ya kabatu mais ndoki. Abi na mesana ko pesa kindoki kaka bongo. Yango il y a des pasteurs au baza bandoki bandeko. Ebele. Ozola malamu serse. Na monde na bilonde. Oui. Keba. Nabi ya bon, abi na mona kiyo. Nalanda kiyo. Na mona ko za cible na biso. Yango na benga kiyo na initié opé.
tant aux années aux exhortés le beto qui bota maison zoyote yango ko kangana molimo sans ser saint les kinyos il y a d'autres combats ko bundela yo oyebi combat wana te oui oyebi yango te amen yango nzamba sans grâce ya ke mutu bazo bundisa ye na sambeli pona ya komi invisible bake koluke boye bazo mone soste ndene ko ayeko confesser abina kanga mabota ya mwana ngaza na France nakanga libala ya mwana ngaza soki na Tunisie nakanga oyo mais bazaki na jour na bango moko bazaka na groupe pona ko sambela na mama wana servante a exhorté mwana exhorté na kati appel conférence mais zoka ndoki na kata famille ndoki nyasa na kati mia zo bulisa yo mutu zo négliger etali yo vraiment olani mala non olani papa nyamwa ya kalidesu azaka na kati ya lidesu peso bazui madesu otie na nzungu madesu epolande matralikolo ezofimba keba na bato bazo kanga mapembe na yo bango nde madesu epola oyo zo négliger on ekoza bango nde baza na valeur pona babakisa implice na kata vina yo wa isaka conseil nde na ye ko délivrer mama wana na bondoki na sorcellerie aboma bandeko a initia bana kindoki asala ba dégâts ndengi na bible na maboko mais aye ko zwa délivrance papa na lobi soka on a mis makila na milaka chaque jour za makila yesu te na bi te makila humain babongo la ka secret comme makila pozo melengo vraiment zamba sunga biso. Papa Enoch, merci en tout cas pour l'éclaircissement. On a nzambe ya pambola susu koleka. Lelo thème na biso ezali likolo ya loboko. Tokolobela loboko pona nini et pourquoi lelo oyedi biso ka inspiration maboko puis maboko pourquoi vraiment maboko kaka. Merci beaucoup Sœur Cynthia. Bande ko boso landa bolanda très bien parce que devant chaque inspiration divine il se cache quelque chose. Maboko oto zanango Sœur Cynthia isa sacré. Mai pona komelo aussi manini na maboko hein. Téléphone maboko. Kolia maboko. Bilambo suka nini maboko. Mayo suka la nini maboko. Dans le monde spirituel les andengini. Avant la peste ba verset zo comme manazoloba. Le monde spirituel au monde ceux qui nous a bondé la tiboé. Si on pokoli maboko makala maboko dans moins de 30 minutes et kozwangai zoto mobimba. Pona nini? Dès que maman kusamukia wanazina kwanzi etikali. Dès que ma poussière na moni na popoli etikali. Dès que chemise na popoli dans moins de 30 minutes ça tourne comme dans zoto mbimba. Maintenant le monde spirituel basala kandengi ni bandeko. Vous négligez makambo. Blanda trabeza science yanzambe. Faut yeba yango. Maboko oyo ezaka objet ya destruction ya vie na mutu. Maboko oyo. Na pesi verset liboso. Na pesi verset à Ésaïe chapitre 59 verset 1er. Bible lobinin. Non, la main de Dieu n'est pas courte pour sauver, ni son oreille pour entendre. Non, la main de Dieu n'est pas courte pour sauver. C'est-à-dire ezana maboko oyo sauvakate mesani et détruiraka. Yango zomo na Yesu azoni yango zomo na Bible zomo na Bible zomo na kati ya mukanda de ton homme. Je bénirai l'œuvre de tes mains. Pourquoi nzoto mubimba boeza molobakaka apambola kaka maboko moto. Vraiment. Parce que maboko yo nde garder réussite ya moto bandeko. Au moins na bisika bat baninga bazo ba dossier mo yo kika na dossier boye ba rejeter ya yo. Musalo yo baninga basalaka yo posalaka yango mais bango ba prospérer yo prospérité pourquoi parce maboko na yo eza déjà ya ko beba ba bibisa maboko na yo. Les mondes spirituels utilisent beaucoup les mains. Yango somo na les okitis batimbela. Okotia boye pese mbote abi non merci. Aboyi kozambote na yo. Pona nini parce que maboko. Ne peut-être na kotanga verset mususu. C'est tanga papa. Na otanga J chapitre 6 verset 1er. J chapitre 6 verset 1er yolandanga malamu mtozo ozoka biso. J chapitre 6 verset 1er. J'ai lu la parole au nom de Jésus. Amen. Les enfants d'Israël firont ce qui déplaît à l'Éternel et l'Éternel les livrant entre les mains des mendiants. Nzamba livré on a dit na maboko ya ba mendiant, maboko ya ba mendiant. Tokiti na verset 2. La main des mendiants fut puissante contre Israël. Loboko. Maboko ya banguna ya Israël. Ezaki makasi likona bango. Ok. Bakoko tia maladi na maboko na yo. Yango zona Bible biete, vous imposerez les mains aux malades. Mais comment maboko tia boy mutabika? Parce que puissance ezali. Amen.
Si ko soki baza na pot ba baby sa vie na yo. Baby sa activité na bo baby sa liboso maboko. Amen. Yo zo maboko za propre nzo maboko za sali ya kotoboko simi mbongo mama mbongo ezindi. Mbongo mususu akosimba $50. Ezo mata. Mbongo esila te mususu ezo bakisama. Ozo comprendre. Eza na maboko ya multiplication, na maboko ya soustraction. OK. Osimbi $500, au lieu $500 et mata, dans moins d'une semaine on s'est retrouvé comme 50. On s'est retrouvé pouf ici. Parce que les autres tanga. Maboko na yo. Maboko na yo soke za kobeba. Au moins na même bana oyo bota oyo sukola mai. Bango tout vie zo simbate. Et ça va bon papa. Na so bisa yo. OK. Makama mboko yo. Oyo ba chrétien bazo négliger. Ba chrétien balingi ba sambela kaka. Mais bazo bossa ba biloko oyo ba prend spirituel oyo et contribuer yango na monde spirituel ba yebi yango. Oula na malamu. Non, anda papa. Ba ko bebi sa journée non juste na salutation. Ah, je vous dis. OK. Ba ko bebi sa makamuno nyot na maboko. Maboko ils ont joué rôle moko très utile na kati ya vie ya moto maboko oyo. Biango moni bilomi na mukanda ya Proverbes chapitre 3 verset 16. Obi na gauche oyo. Succès ali, mbongo ezali, prospérité. Wana nzambe ndazo reconnaître pouvoir à maboko. Amen. Parce que yo sambela ko kata kabalien. O tuta makolo, nyo négliger na maboko. C'est ça. Vous comprendre. Donc maboko na yo mutola nanga sengele zwa délivrance. Pour na mbongo aussi mbongo. Mais pour la maladie, parce que la maladie est vraiment dans ma bouche je vous dis. Dans mon spirituel, c'est que le maladie est dans ma bouche après et quitte. Au moins, la moulali ou la mouki le boko passe. Ma boko non, ils ont mon soir la nanga le boko na yewe ayoka ngo soute kezali. Maladie. Yango ma boko na yo ba baby sa. Et ko zo sevrance ka kanani na losam. Amen. Olani malam. Parce que losam on a vu à moto eza action. Oui, pour sa réaction, il y a Nzambe. Amen. Na yamba ndeko moko boy na Suisse. Ndeko Darling, soki Darling, na pesi mbote frère Darling. Frère wana a sali tout. Suisse o baninga ba s'en sortir, il y a sala ka musala ba futa que soki 3000 quelques comme ça frère soki franc suisse. Mais ici makati. Frère azo souffrir, abengai. Abengai abina zana besoin au sambila pona ngai. J'appelle le prophète X. Prophète oyo balenga baboye bakochenga boye baby singa boye nobi obengi ba escroc. Méfiez-vous avec les faux serviteurs mes frères et sœurs. Abengi banko balie boye boye nando négliger pour na âge bi manzambe etalaka âge te na molimo ko mwana moko ya 12 ans menzo kana mona kata mona moko ya 12 ans na kindoki menzo kana molimo na âge ni 40 ans. Yango moni nzambe a comme ici Joseph Mokonzi na âge de 17 ans en Égypte. OK. Abi na salaka mais mbongo na simbaka te mbongo ipumbwaka ya ba dépense oyo na kosutuka nza boye vie ezo simbate na sambeli pona ye na comprendre que maboko na yende zaki na problème ya kotoboka maboko ne soke za kotoboka vous allez voir tout ekosale kosimbate et tambla kamini de mèche na libumu eza ni Saint-Pierre libumu eza ni papa libumu eza unique magasin oyo esangisaka bato bakoza la 8 bakoza la 10 nesika moko babimi esika moko oso comprendre non nanda papa na famille tokoza tobotami 8 mais magasin moko esangisa biso nyonso tobimeli esika wana eza uni libumu. OK oso comprendre malamu non nanda na fini la fungola entre parenthèses mobali azwi semence a pesi atie pa ya mwasi déjà mobali azana ba lien ba réclamation ya famille na bango ebundisaka ye moko nana ya magasin na bango siko azui yango a déposer pa ya nani pa ya mwasi. OK ya rozoma na ba sœur ebele banda bimana mbali moko x y vine simbaka te au moins na frère moko de vine comment compliqué depo bimana sœur wana x siko tango atie yango mwasi pe azana ba réclamation ya famille na bango ya vina ye écoute na mobali. Et sangisi nyonso tout ebimisi être vivant. Maintenant être vivant na babim par exemple 8. En dehors, il y a eloko ezo sangisa bango nyonso tout réclamation en commun. Basana ba réclamation ya moko na moko eutie pa ya papa eutie pa ya mama. OK. Yango zomona toujours na kata Bible histoire ya Abraham. Abraham yena mwasi na ye Sarah.
ba komi na mboka moko boye bato mboka na baluli Sarah ba sepe na Sarah Abraham akosi ke Sarah azali leki na ye bazui Sarah bake na ye ko sale buzoba nde nzambe ko bimela roi wana na ndoto ay pona nyoko lo sali boye muto yo mwasi mwana mwasi azande mwasi na ye esili e kompetur ya Isaac mwana ya Abraham ezolandana Isaac pa komi na mile moko boye na mwasi ne Rebeka na Egypte mokonzi ya Egypte alingi Rebeka Isaac pa kosi même lukuta ke leki na ngai ozo comprendre lien ndenge zo bana et longo papa ezo kita tala bien vie ozo mener au moins bien oza photocopie ya vie ya papa na yo ozo comprendre soki osali ke bate okomene vie moko na ye yango zo na Luc verset 22 je donne les versets botanga ou botanga te Luc 22 verset 31 Yes ozo bisa Pierre quand tu dormais les diables te réclamaient mais j'ai prié pour toi. Les diables te réclamaient pour te scribler comme du froment. Ce qui est dans la famille de Bakangyo Wana, ne pense pas que Bakoti qu'on a volonté. Les mondes spirituels, c'est force contre force. Ce qui est ensemble, le pasteur Wana, Bazoti côté, c'est parce qu'il n'est pas fort. Bitumba na yo ezamakas, mais non côté na muto faible lokola yo. Pour délivrer une autre personne, c'est simple. Et c'est un autre muto aza fort que le kela Wana. Soit il est na Kangyo. Pour passer l'intervention, c'est un capitaine ou major. So bengi adjudant. Et le côté. So bengi lieutenant. Et le côté. Et le côté. C'est ça le monde spirituel. Blocage au bakangyo wana. Makambu ezo simbate wana. Célibat e kangyo wana. Et koti kayote. Ce qui force moko yete pour ne délivrer yo. Amen. Parce que les voleurs viennent pour détruire, pour égorger, pour dérober, pour séparer. Pour séparer. Alors avec le lien na no utonge pa fanya papa na yo. Na lien utonge fa maman na yo. Oui, c'est fusionné qui na libumu. Avec ba lien wana. Parce que ba lien on écoute tane tout tane sali et sandi na libumu maman kofi on na muta kofi na hôpital. Ozolo malade. Mutaki ko bota pas kofi. Parce que na libumu incendie sala ba ko quitter. Bitumbeleki na kati. So yo botami na yango soki obandi ko kata balia famo papa te oko zala kaka lokola papa na yo. So kata fia famo maman te oko zala kaka lokola mama na yo. Au moins maman zaki na stabilité domaine na libala. Azaki boye. Tantôt plus tôt. Oui bien très bien. Yo pe oyo comme une instabilité ni ya libala. Au moins na papa le meli masanga yo atozu décision que na ti masanga osukani o meli. Kindumbe zaki pa papa pe zo la ndayo ndamu. Osona malamu. Pia ko ezake pa papa pauvreté yo ana to ke poto mezo benda yo muke. Donc il faut kata lien à libumu. Pena bande konde to sangani. Ezane loko moko zo réunir biso nyoso to bande ko to bimie na libumu mama ezali magasin libumu. To koza ba papa différent mais to sangani na magasin moko. Où ezali libumu. C'est pour cela Bible nous kanda Matthieu chapitre 10 verset 31. L'homme aura pour son ennemi les gens de sa propre maison. Parce que les gens de sa propre maison peuvent le livrer facilement. Vous comprenez? Pour la base de Yesu, il faut passer par un moment qu'on a bango. Passer par un jida. Je dis que moi je vais le livrer. Yo siko ndekonona ni alivra yo. Ozuna malamu. Ndekona ni alivra yo. Amen. Ozalo kola nyoka zakandeni. Nyoka soki nzete kangiye. Yo asoko ye ozi motea molingo ya kolongola nzete wana abima akunga aswayo. De même manière avec les gens va suivre biso. Moto yo lobiko parce que dans chaque domaine, dans chaque montunyo surtout, Dieu classe toujours les gens va komisa na situation moko X. So moko Y. Amen. So soki nzamba achenga na nzela na yo et que yo bandi ko tala ba défaut que na kozanga défaut te en étant humain. Ouais. Vous comprenez madame? Surtout ça. Jésus-Christ lui-même a panza bato na wenti. Les défauts na kozanga te, et ça par exemple pourquoi benga par exemple na 6h na répondre na 12h là kozanga na kozala occupé. Voilà madame. Non là. C'est que yo so wandi ko landela wana. Alataki manette pour nani? Pour nani ala traka veste. Voilà chemise. OK, yo tu n'as rien à voir avec veste na lati.
tu n'as rien à voir avec manette na lati yo ça na posa lobiko oyo esengele kota na nzoto na yo Amen. so nzamba ko utiliser kaka ngai pona kota lobiko na vie na yo mais na tant que tu vas commencer à me détester dénigrer lobiko kota te. OK. Na bi maman moko boye récemment bi singa cher saint abi prophète na bandi ko étudier il y a 6 mois na bi bon aux étudier il y a 6 mois aux amalamu au lieu d'étudier vie na yo vient changer étudier ngai naza ni certificat Bah étudiant nga pe bazali. Ah bon? On a étudié maman kapashi depuis 5 ans ngo. Pesi ba ngata mbote kasi. Na pesi ba betiki na pesi ba mbote. Azana certificat pesa bino te mi alingi bino kaka. Parce que besoin temps ya ko étudier vie na ye. Étudier makasi. Nga pe na pesi mbote. Abi na zini numéro il y a 6 mois. Na étudier ko toujours. Na bien bon. Zo ka temps avant na ka boya des gens ko ba étudier ngai. Makasi. Hein, c'est certain. Nga ba étudier ngati na page. Ah. Abi na sali 6 mois ko étudier yo. Siko na moni OK, na benga ina tunyoleka ki examen. Abi examen ni. Na me ya étude. Mbote na yo. Vraiment. C'est ça. Vous comprenez comment les diables attraquent. OK, soka benga nga mokolo wa maman na abika ki na maladie ya myome. OK, depuis tawana o azwa numéro na ngai. Wa bana ko étudier. Ko étudier nga wana. Soka benga ngai mbela zune ni lobiko. Arrêtez de cotiser ces saints parce que Ada parfait est. Les communs mortels des hommes, ce sont les erreurs. Vraiment. On l'a dit malade. On l'a dit papa. Yo soko zelo mon erreur pas na été ozaka ko seka na eti na suka omikosi. Hein c'est saint. Bande ko ezokota o ezokota. C'est saint ezokota. Ezokota. Alors, ce qui nous a battu mutu is. Tozi jepté. Jepté moi na yandumba. Moi na fialikango. Papa ne m'a koufi, j'ai peut-être une famille bengani, mais j'ai peut-être pas ici. Yo za mwana ndumba. Mais ça bazu lobi ko ya bango nyoso tu achika na via mwana ndumba wana. OK. Tangu bitumbeye. Ba meka zo simba te ba ki oluka j'ai peut-être mais bino bo bengani nga héritage papa nga za mwana ndumba bite yaka. Zoka moto yo zo négliger wande moto za bachini ni lobi ko na kati na. Amen. Vous comprenez madame? Amen. Tant que yo komanda ko détester, oza batu ya ventre à minene, oza bato balobaka français, anglais, ma sœur, okoma ozozi la lobiko pesa nini ezo yate. Tant que kozala muta ba question. Lui procède comment? Comme motomoko avana na mai. Yena malade na yatele makate, mais yeso atuni olingo bika. Azotuna yazo expliquer yesu makambo. OK, yesu ana pose explication wana te. Yesu azane pona abiki saye ya ko expliquer yesu kinga po anabika il faut anja kita. Parce que muto obwa ngai ndaza la katali selon ye alinga ki yesu avanda wana ti jour anja okita. Yesu azani ni abwake na mai. OK, akute na muto aleki ange. Na domaine na lobi commencer mon frère. On se pose pas trop de questions. Amen. Ba tchaka pe sagesse mingité. Oso comprendre malade. Oh yeah, postaka comment, procéder comment ou comment ils andingi zaka prière au bengi total to sambeli pona yo. OK. Aussi lobiko. OK. Yango ozo mona batu bazo tourner na ba problème. Ça dit loboko na yo. Libumu. Yango ozo mona Pierre sœur Cynthia. Pierre yesu ayebisie tambola likolo mai. Bamoni yesu tambola likolo mai bandi oganga fantôme. Yesu biete Pierre abi soke zayo yesu permettre na tambola likolo mai. Pierre bandi ko tambola likolo mai. Mais malgré tout si ordre ya yesu Pierre bandi ko zinda. Ni yesu ke banda ko zinda. Ba réclamation famille na bango. E bandi ko bisaye biso ba mongo na mai to nanjakande. Oso comprendre? Amen. Ça dit Zamba koko bako prophétiser pour na yo prophétie moko ya authentique et pas un vrai prophète. Amen. Mais les réclamations de ta famille koko bloqué yo. Oso ko s'en sortir. Nzamba la ki sa oning est-ce que comment est commenté? On go penza be faute, nzamba sa na faute té. Amen. Parce que nzamba za kana faute té de Genèse jusqu'à Apocalypse. Amen. Il fait des choses parfaites. Son temps. Amen. Oso na malam. Et zo se na yo. Oh, ça la action. L'action que tu vas faire, c'est quoi, Sœur Sainte-Al? Ensuite, définir la prière, que prière est la conversation entre l'homme et Dieu. Je dis, c'est fou. Prise la conversation. Parce que si la prière était la conversation, vous prierez, vous partirez, moi, votre Dieu, je vous exaucerai. Conversation, tant qu'on soit un interlocuteur, lobby pas lobby. C'est une étoile sur la position, lobby pas lobby. C'est ça, conversation. Mais prière est anime. Et c'est action qui pousse la réaction de Dieu. Amen. Ndenge za boye. Nata mwananza na kutena mutu moko boye.
na beti mbata awsani azongisa ni yesali ke azongisa pour na beti mbata c'est que oyonga na sala ezali action oya sala ezali ni réaction. Amen. La prière c'est l'action, la réaction. Vous comprendre? Cause aloko la Mardoché te mutozo la nangai. C'est ça la malam. Mardoché yuma. Au plus point ni Mardoché za ki yuma. Mardoché ba signé degré ya ba boma bango nyoso to. Mardoché alati ba sac. Aye na palais royal. Abia wa tokufi Esther awa Esther tala bitozo kufa et s'il pona biso oh ba nzamba toni biso Esther abi yebise alongwa yebise ba kinde basala basangana bango nyos basala to 3 jours ngapi no sala 3 jours kotoyo c'est-à-dire nzamba linga ba se plaindra kate ba plaintifte Esther moi na muke mazaki na bwanya koleka Mardoché abise ke yebise akende atika comme se plaindre. Bango basala combien de jours? 3 jours. Ngape na kosala 3 jours. To bele la nzambe zali to sala action. Amen. Tu es là en train de souffrir na maladie na yo. On nzambe tellement comme na nzamba côté le maté. Qui est-il au tel mis nzambe? Mais ce que toi tu vas faire c'est quoi? C'est l'action qui va pousser la réaction de Dieu. Yango somo na Sœur Cynthia na kosu ki sali kambo yo Sœur Cynthia. Ceux qui n'a eu téléphone nga nga oyo. Na fingi mokonzi mboka Fachi Beton. Est-ce que Fatia koya okanga yao oyate batunayi c'est-à-dire l'action que j'ai posée et comme ça que batune ba yabe manga na ngenga na bulu obe manga x y c'est-à-dire l'action que nous allons faire dans la prière ya ko samela cette action là qui va pousser que la réaction de Dieu soit positive. Pourquoi ça va être positif? C'est parce que j'ai reçu les mandats. C'est parce que le monde spirituel me connaît. Le monde des esprits me connaît. Et je sers un vrai Dieu, je reçois un appel authentique. Par là, comment il y a depuis le moment où on a prendre tout tino lelo, mon côté azanga solution. Ce n'a pas de pour mon maladie makolo abik libumu akei. Oh, est-ce que muta sa benga abik la benga ngai na simple vérité. Vous comprenez ça dit? C'est ça biloko bomo na suki na noa. Merci Papa Enoch. Nzambe a pambolo pena makas parce que au préféra au peut sa confiance, peut disponibilité na Kapach télévision en tout cas au alingi mosali na Nzambe au apprécier ka ba prédication na ye au tala kanenge a se trakasaka pena po ya parce que espace na ngai za rapea ah wa gratuité za raté mais moto na Nzambe azora moi 1 franc na poto so maman fleur poto cha moi mai en tout cas na retour bino pe bozala quand même na confiance wana et puis na bolingo wana ya moi carburant na tala que pa maman Kapach tant ya zo na ba témoignage et ça la paie bien vraiment oko sunga oko tinda pe cravate oko tinda pe mocassin oko ba te moto na Nzambe naza besoin qu'offrir autre ba chemise parce que prédication et les cas qui bien Nzambe a pambola yo Papa Enoch quelques remerciements pe salutations na ba balandi biso merci na pesi mbote na bagnos balani biso na monde entier ba ba benga yi la fois passée peut-être toi ki ngai tenza ki na voyage sikoyo na zongi téléphone na ngai eza ko funga mapona ko yamba yo nga nyoso to oh nazana mbongo te nazana besoin mbongo te me yo benga na sambi la pona yi Zambe akolo akosi manifester oh nazana posta na ba vi na ngai Zambe soka lakisi to lobby so pas l'acité to sambeli kaka biso força ka te ma ki onezala ka te yo comment na boko Nzambe vraiment merci. Pour les autres, ceux qui ont un numéro à Moussa et Nzambe, tu as toujours dans l'émission à Bisso Nyonso. Ce que vous êtes bien dans la routine de l'autre numéro, Nzamba Pambola Bino Batali, vous partagez l'émission, vous aimez, vous en avez bela, vous en avez décopé, vous en avez Katia Kinshasa, Tolobaka, tu pour le bateau, vous approche. Vous en avez déconné partout. À Lingi, Moussa et Nzamba, qui est sambe dans la famille, na bangona libota, na matanga, na feti, azawana disponible. Tout ça a été mission pour tout et d'arrêter battu au bazar ba famille même chose na ndeko mo ba boa ki ça on a problème lesquels yo bat na Nzambe bazawana ba soda kati na nkolo ndenga zabo otindika ka transport akokende kino place ndeko no azali akosala ba prière akomema ba intercesseur en tout cas tout ça la ngo pona bateau pe bazali kaka awa tena ba bazali libanda ya mboka merci na ba batali biso tokutani prochainement na numéro ya sika soki mon continue biso nyonso azongité tokoyaka prononcer la bino bémission ya malamu bye Kapach TV Kapach TV